Pour laquelle plus loin, que votre liberté ne soit pas une occasion pour vivre selon la chair. Vous avez. Aujourd'hui, tu constates que dans l'église, il se passe pas mal de choses. Libertinage n'est commis. Connaissance est allée sous-souter. Alors qu'on a osé le prophète. Alors déjà, ce peuple, mon peuple meurt faute de connaissances. Meurt faute de connaissances. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur meurt faute de connaissances. Pour Nanini, aujourd'hui, tu constates que dans l'église, il se passe pas mal de choses. Libertinage n'est commis. Connaissance est allée sous-souter. Alors qu'on a osé le prophète. Alors déjà, ce peuple, mon peuple meurt faute de connaissances. Meurt faute de connaissances. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur meurt faute de connaissances. Pour Nanini, ba infiltré, ba outil libanda, ba koti na katien église. Apôtre Paul l'a bien dit na pote ba benda pe batu na sima na bango ndeko nanga mutoto oyebi bien que likambo ya miroir ezalaki pas ba magicien et pas ba mandona kende pas banganga okuta miroir ezawana azo solola na miroir oza komona c'est le miroir wana ndeza kopesa ye réponse. On connaît beaucoup loin de moi kokota na ba mystère wana mais prochainement nako faire revenir yo moko toyebi banganga baza ebele na yebani na moko akoyebisa yo mbwa atena okata te taba to est bazaka munoko et pas bino kuna bazo violer basi yo kutoko zande ngozane kozala mama no ba viola qui est bobota munoko et pas bino kuna bazo violer basi yo kutoko zande ngozane kozala mama no ba viola qui est bobota munoko et pas bino kuna bazo violer basi yo kutoko zande ngozane kozala mama no ba viola qui est bobota. Mama Simba yo benda tuta mwana yo nguzama kuya we yo pesa masolo. Merci beaucoup. Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Mbote Nabino, bonjour Belé à travers le monde entier, à travers Pesa Masolo Télévision, vous allez chaîne Nabino, on a conseillé vraiment beau s'abonner massivement. Kasi pour na séquence autosui ndeko Jujika, yé ako fungula biso moi ba thématique par rapport à deux sujets tozanango autour le belo beaucoup plus en Italie cette affaire il y a occultisme na kati ya église de Dieu, hein, affaire où il y a un certain prophète a zui qui tala pour que aye bakosa elango to ba magie na kati église. Deuxième sujet to kobeta moi mukeli solo ya mwana mwasi wa benga comme Denise de Socho o afinga qui un certain mali bon dossier ngo un peu prouvé mais côté ya ko finga ba maman est-ce que vous allez violer, c'est là où ça nous préoccupe ndena kulutu jusqu'à to ko ba ko pesa lango mais na ko senga avant tout bon zui d'abord ba image oyo et puis nous allons revenir et vous présenter mon invité. C'est un photo na mbwa atena okata te taba to est bazaka munoko et pas bino kuna bazo violer basi yo kutoko zande ngozane kozala mama no ba viola qui est bobota mais tu viens parler là sur la place bato est vraiment beaucoup ça bando quitter hein. Guerre et pas bino non les aussi la tête mais vous êtes les premiers à l'ouvrir, vous ouvrez et vos fesses et vos bouches nyamambu anguaku trésor Emmanuel Mwenyimali talamu kuse lokwa le nya suka zana ta elongina ya mutongo azo finga ngai trésor Emmanuel Mwenyimali mbwali dobi ta oyo oze longi mabe onzambe na nini poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu baza tutsemi katala yi
oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe nanga salaka peinture donc oza no musufa donc na ko engagé pe yo na futi pe yo mais oza munoko mbwa mwana nyama imbécile yo trésor mwenye mali yo nga kola te sanke na finga bino stu na silisa bio na pajwa yo trésor Emmanuel mwenye mali muto este mbwa et pas na bino boza na guerre bazo violer bato omoni bino yangwana boza mito edoka parce que maman na bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko ba def na lu bino finalement bosko bakoya kobetela rapport à chambre na apela katanga monique na fingi ekotie ake déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile encore bato est baza minoko moko d'abord boza mikuse boza bilongi mabe bon Bénédicte Papé dit Voilà, merci Rams Nasima Kamera ndeko Jijika Mbote. Mbote ndeko nanga mutoto. To fungoli déjà émission sujet à liboso prophète Ekila abimisi kitalata na kati église bato baye na église apakoli bango mai na misu mai na elongi soki mafuta na elongi et par la suite atie kitalata là pour que bakenda otala ba démon so batala mamuni zo le kana kati vina bango. Est-ce que la Bible dit quoi dans ces genres de pratiques? Est-ce que Dieu réside dans ces pratiques là? Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que la liberté ou le péché va tout faire passer la nyonso? Merci en tout cas ndeko nangai mutoto fura kukuona na kuniita nikuye kusema ku picha yako nalobi na sweli po en tant que ndeko nangai bato nanga nyonso a est ba bazwa ba salamu na bango tozo compatir na nyonso za koleka kuna tokomi koyeba muke makambo yango ndenge za koleka mais jugement nzambe kozala sévère. Pona korepona na mutuna na yo makomi ezali ebele na au sujet ya olobi. Christ c'est lui-même qui a dit ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour la qui est plus loin, que votre liberté ne soit pas une occasion pour vivre selon la chair. Vous accommodez. Aujourd'hui, tu constates que dans l'église, il se passe pas mal de choses. Libertinage n'est commis. Connaissance est allée sous-souter. Alors qu'on a osé le prophète. Alors déjà, ce peuple, mon peuple meurt faute de connaissances. Meurt faute de connaissances. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur meurt faute de connaissances. Ponanini ba infiltré ba outil libanda ba koti na kati en église. Apôtre Paul l'a bien dit na acte 20. Tango alinga ki akende a rassembler ba évêque nyonso na Éphèse. A lobela bango makambo ebele. A lobi na bango entre autres ba ko uta libanda ba ko kota na kati na bino pona ko disperser ba brebis ko panza bango. Ensuite, il s'élèvera du milieu de vous. Ba moko ba kote le manakati na bino pote ba enseigner mate moko ezali pernicieux ezali alukuta ezota na makanisi na bango e kozala mingi basé na philosophie humaine. Alobela ki bango nengo. Acte 20 batangango ba chapitre mobima na conseil bango chapitre mobima po bazwa idée générale. Yango ne tokomo komana komona na église. Outaki ko évoquer passage biblique au Christ alobaki na ba disciples. Tango azalaki kokende, tango asekwaki. Ezala na Matthieu, ezala na Marc, ezala na Luc, alobele bango yango. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nansui kaka parti wana, po déjà basi baebi. Tozali awa te pona ko meka ko enseigner bango te. Tozwa ko rappeler bango baebi. En mon nom, alobi na kombo nanga.
en mon nom. En mon nom. Tout s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Même si bamemi bamelie eloko moko ezali ya poison et kosala bango elo côté. Voilà ce que Christ l'a dit. Paul est allé plus loin de Konangaï. Dans Colossiens 3 verset 17, il a aussi dit ça. Alors, en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout en parole et en action. Yo serviteur de Dieu. Balobi, en quoi que vous fassiez, nyonso bokosala, ezala en parole ou en œuvre, faites-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, les apôtres ont fait exactement, quand vous lisez les actes des apôtres, tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, batikali kolobelo komususte to pratique moko oyo bango basali ezalité okomonate sauf kaka o ekomami na Jacques. Jacques alobi soki motazali kobela abenga ba ancien wana Jacques alobi yango ezali makomi ozomona seule pratique oyo tomoni makomi ebeteli sete elobi kaka yango soki motazali kobela azali kobela abenga ba ancien ozomona babondela po na ye masumu nyonso ya kosala ekolimbisama. Na Jacques 5 verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Malade baza ebele ozomona baza ebele. Alors quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Ozomona nasi sa verset avant continuer et que les anciens prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Prie pour lui, en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Ezali, par la prière et par la parole, que nyonso et salamaka, mondi mesengre, asala ndenge wan. Et là, comme sous-souté. Sikoyo, pati connaît un projet qui t'a la bien, vous allez magie, ou bien vous allez faire stratégie parce que il y a pas mal d'actes autostomoïs dans l'église qui ça. Au Bossanitel Kamboya, nuit, plutôt journée, 8, 10, 7, fille de Sarah. Les lots qui t'a la table côté de l'église. Comment on aura battu le camp de Bétu et Malamoro. Oh, l'accent au Boko n'a encore la seule Sanga, Italie, Saliboy. Ce n'est pas la magie côté de l'église. Est-ce que Nathan Goye, sur Babizora, qui t'a la table pour la Samout Badémo, on ne peut pas prendre le peuple congolais ou le peuple de Dieu, na o Italie, Bokondiali Kolo. Et le reste revient après, comme dit la Bible. Tout à fait. Parce que au monde il le Zambé, ezali ko consister na ko annoncer la bonne nouvelle. Yangonde Christ ayaki, c'est-à-dire un sauveur nous est né. Quelqu'un est venu mourir à la place de plusieurs potes babik. En croyant en lui, vous avez la vie éternelle. Vous refusez de croire en lui, vous n'avez pas la vie en vous. C'est ça la bonne nouvelle. Et Christ, en mourant à la croix, a koufi pona masumu na biso. Nos péchés ont été pardonnés. Au tubeli masumu na yo malimbisani. Okomi mutu yasika. Tango kondima, okokota ce qu'on a deuxième étape, il y a enseignement. Bakola kisayo. Pour Jésus-Christ a dit dans ma disciple, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Christ a prescrit? Ezali nakacha makomi na ye. De Genèse à l'Apocalypse, ezali ba enseignement que Christ a prescrit. Nao etali ba enseignement, ezali domaine moko large, ezali profond, soki tolobi toko telango na muzindo, et kozabiso batan ebele. Il faut que des serviteurs de Dieu ya solo bazala associés
pona kolobelo etali ba enseignement o ekota lelo na kati église o ebebisa lelo église ezali ba enseignement et uti wapi et uti na libanda d'une part d'autre part batu moko bazalaki na kati église lokola balingi ba bima lokola batu pe ya influence ba mona bango ba lakisaki bango pe bazwa don bazwa pe ministère ba koti sikoyo o batu misu bakoma kubenga na jargon ba chrétien mususu ba fait étranger pote ba benda pe batu na sima na bango ndeko nanga mutoto oyebi bien ke likambo ya miroir ezalaki pa ba magicien et pas ba mandona kende pa banganga okuta miroir ezawana azo solola na miroir oza komona c'est le miroir wana nde za kopesa ye réponse on connaît beaucoup loin de moi ya kokota na ba mystère wana mais prochainement nako faire revenir yo moko toyebi banganga baza ebele na yebani na moko akoyebisa yo nini batamaka na sima ya miroir tangu mutu autiliza kango tangu mutu alinga ko évoquer alingaka ko luka ba milimo ko sala ba recherche ba mili ba spiritisme moko boye ba incantation moko boye a utiliser miroir tokolobelango mukolo ezali pouvoir nini magique et batami na sima miroir et loko wana pratique wana ekoki kozala jamais na lobiango jamais na kati église jamais dans l'église c'est uniquement la parole de Dieu point barre et loko mususu te pratique mususu te toute pratique ekobima libanda ekomi ko salema na kati église yebaka c'est la mort et c'est kotikuna c'est de la sorcellerie c'est de la magie c'est de l'incantation et komi biloko ya ba spiritisme moko boye oyo et komi ko envahir église pe ko bungisa bana nzambe il faut les condamner. Est-ce que parce que balobi azali mwana ya ma baraka mogisha wabundaki na levi na pleine émission. Mais qu'est-ce que nous devons retenir les lots na image ni peintre rose nango et malamu ya ba obazombenga ba pasteur ba homme de Dieu. Est-ce que les hommes de Dieu ont failli à leur mission? Il y a comme ba paté pa tata. Est-ce que na kati na bango il y a des infiltrés des magiciens ba koti bango et nous peuple ni nango to sangi to sala pour que to ba ko dénoncer ou bien ko bima na kati ba piège ya ba tulokola ba nganga bongo. Bon, et il faut na mutuna no ba space ali ebele. Christ appelle ça qui parabole moko pour le baki o etali ivre na bleu. Ezali mutuya makas. Donc na kati ya mokili, na kati ya église, tozali na ba semence ezali mibale. Moko ezali ivre, moko ezali bleu. Nyonso eza kokola esika moko oyebi parabole yango très bien moyena lobela oyo eza te mais baoyo bayebi bakretien toza kosadilise na bango bayebi parabole wana ivre na bleu Christ alobi abeti lisese ndeko na cameraman na mona funguli miso a comprendre na mpo ayebi mutu moko aloni na bilanga na ye mbuma malamu et puis na butu mutu moko ya mabe munguna na ye aya aloni semence ya mabe ba remarquer yango et pas ba serviteur ya kolo bilanga ba yebisi ye olingi tokende kasi kokata lobi te botika e kolango nzela moko tangu moisson ekoya na époque ya moisson tokobandani kokata nano ivre wana tokolinga yango pembeni tokotumba yango et puis bleu tokosangisa yango tobombi yango na grenier. Donc il y a na kati église deux semences wana ba ivre et à la côté bandimi et à la côté basali nanzambe. Il y a ba serviteur de Dieu ivre, c'est-à-dire baza bambuma mabe oyo satana a kotisa na église. Pote ba bebisa église, pote ba souiller église, pote ba penguisa bana nzambe, ba serviteur de Dieu ivre, ba yena groupe ya bana na bango, ba kotisi bango na kati. Deuxième groupe ezali ba bleu. Bana nzambe oya malam qui sont peu aux monde quelque part la Bible dit c'est lui qui était né selon la chair
persécuter celui qui était né selon l'esprit. Ba oyo bazali ba ivre wana. Oyo balingi succès, balingi komonana, balingi bal influencer mokili ya ba chrétien, ya ba religieux. Ba monana ke bangonde bazana pouvoir, bazana puissance, bazali ko étouffer, bazali ko persécuter. Bana nzambe ya solo, bazali ko persécuter, ba passer bazali dans la vérité et dans la lumière. Bazali ko étouffer vérité. Poteye banate, bazali ko fina bango. Bango nde lelo bazali ko konza na église mikoloy. Na ba enseignement na bango philosophique o etona na bomoto na ki intellectualisme na bango bakoti na kat. Certains sont dans les pratiques nocturnes, il y a incantation, il y a noctambulisme tozali komona lelo et koti na kati wana pour tromper l'opinion. Nzambe alobaki akotika ngondenge wana na Matthieu 24 Christ l'a dit désolation et kokota makasi o etikala jamais kokoma depuis mokili za mokili. Donc yango nde ezali puisque et Christ l'a dit avant alobi puisque l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs eko diminuer. Eko diminuer et l'autre tozali komonango bato bakomi ko lemba na bango pona nini ce qu'ils voient na kati église à travers ba serviteur de Dieu bakomi ko bangisa. Mais attention bazala scandaliser te bazali ba serviteur ya banguna ya satana o bakoti na église papa ko banga te ko lenga te zalaka kana kondimana parce que Christ a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ko bangate ba serviteur banguna ba koti na église na ba pratique ya mabe pona nini pote ba penguis. Ko bangate telemangui. Tozui directement deuxième sujet autre za pena moko c'est par rapport nango. Oui zali ba maman au bazana est j'ai reçu un appel, pas un appel des appels. Il y a maman au baza ba originaire ya est. Pour nous déconner biso moi na moi si na combat Denise de Sochaux oyo asala ki une vidéo pour nous traiter affaires privées mais à englober pe azui a choli ba maman oyo ba bengamine kuna na oyo baza ba victime ya viol na est a fingi bango a choli bango. Est-ce que na moment où toza nango tozo lukato renfermer unité en mboka et ça vraiment important un proche une femme qui se dit être proche il y a président de la République ou soit il y a Camère ou des personnalités politiques. Est-ce que c'est un propos déplacé bongo que ces kabato bazali violé que chola bato bazali violé que chola ba on lingi mamango isali maka pe koloba que non le jeune homme en question a botama na nzela ya viol. Est-ce que ils a vraiment mobeko likonze ko kite ko kota likambo oyo pona ko interpeller la dame parce que ça en quelque sorte aussi encourager les mâles aux se pérenniser dans le viol. Donc on dirait que le trafic d'influence moko ya kala ou tozala ki ko déplorer yango. Tozali ko regretter mingi surtout attitude ya ba congolais pour na utilisation ya médias na ba réseaux sociaux. Ezali kaka pour na ko régler ba compte na bango privé. Ezali ko sala soni. Ezali ko sala soni makas. Et tozali ko comprendre que peuple congolais azali na connaissance, peuple congolais azali na ignorance makas. En ce qui concerne l'utilisation, il y a babilo comme sous le la média, le réseaux sociaux. Lorsque vous avez un problème avec Moutou, ce n'est pas le lieu choisi, médias aux réseaux sociaux pour régler compte na yo. Il faut que les Congolais comprennent ça une fois pour toutes. C'est quelque chose qui humilie complètement Congolais. Surtout Banabasi. Surtout Banabasi. Qui humilie, qui montre le niveau na bango ya bassesse matas. Ba acte ya boy. Ba comportement genre oyo. Il faut condamner ça avec beaucoup d'énergie. Pour te se répéter. Justice na bisope, yebi ko salango musala malamute. Lorsque vous citez les noms ya Moutou na média, il a le droit, azana droit de réponse na yi. Mécanisme ezali, loi sur la presse et lobby yango, article 67, 68, soki batangi kuna, il y a loi sur la presse, bakoye ba o et lobby yango.
mais to comprenaka te bato misusu s'amuse ya ko réprimer ya ko injurier mutu songolo pour un problème o ye na ye bakoki ko régler même na ba tribunaux ya paix o ezali ebele na Kinshasa. Bien que tozali ko déplorer na niveau ya ba province kuna na ba entité na ba chefferie na ba secteur mingi wana eza parenthèse mo na fongoli pe na kangi ba tribunaux de paix ezalaka te pona ko régler banini ba koma ko kende pa ba tribunal ya ba chef coutumier na kangi parenthèse ngo nuki eza sujet mo to ko traiter yango peut-être prochainement ce qui nzamba lengi constitution à l'appui. Donc ezali eloko oyo il faut ko condamner yango sévèrement ba propos déplacés, injurieux et humiliant oyo mama wana d'abord asali envers muto azako swana naye. Il devait lui adresser à lui, elle devait s'adresser à lui na muto azana problème mais na méthode wana te wana a déplacé complètement les bornes à la kisi niveau naye ya muto ayebi makambu ndenge sale makate tomoni yango petro tolembi les Congolais ko régler ba conflit na bino na ba réseaux sociaux, c'est humiliant ezola kisaki boza mayele te connaissance sur ba réseaux sociaux sur internet ba Congolais ba yebité et c'est malheureux pour le peuple congolais na ba raisonnement modèle la bouille et Zébélé n'est pas la seule il baza belé tout monde chaque jour na ba réseaux sociaux mutazana conflit na tel a publier mutazana conflit a publier. C'est vrai, il est vrai aussi wana na kobo yangote qu'il y a des gens qui piquent des choses na ba téléphone na ba tezali privé pour na ko publier. Ça aussi c'est vrai wana il faut qu'on vérifie parce que tout le monde a belé ba se plaignant et loko nangezala qui privé ba publier yango ba bimisi libanda oza komona. Vous connaissez ce qui se passe en France lelo deko oyo akenaki ko publier ba image ya sexualité sur candidat moko na mairie à Paris oza komona oyo a poussé na démission évidemment jeune homme na moningane ya mwasi baza ozare baza na tribunal il faut baza l'entendu pour ne loko basalaki yango bayebi ba raison oyo bango balobi pona nini batindikaki ozomona ba image wana na internet oyo etindi pe candidat wana alongwa na ye ex ministre moko ya santé a postulé sikoyo na compte ya parti ya Macron na bosani la France, la République en marche. Voilà. Alors babiloko ya boye il faut torier baka ko condamner yango. L'État congolais semble ne rien faire. Awa na moni ba magistrat ba uti ko prêter serment. Ya ba haut magistrat ya cour constitutionnelle, cour de cassation, les autres, on va otaki ko nommer bango. Voilà Moussa le Sengeli Basal. Voilà Moussa le Sengeli Basal. Baluka kolandela na justice ba dérapage à modèle otoza komona un peu partout na ba réseaux sociaux et concerné ba congolais fois à la mayeli fois à la mature aye ba ke ba peuple mususu ba utiliser les réseaux sociaux loko la bisoté ya ko finga ya ko empêcher mutu à sa l'activité na ye ya ko lobela ye boye ezali conflit entre bino. Vous ne pouvez pas aller régler ça à l'amiable na kimia. Il faut qu'on mette na réseaux sociaux ezali malamote. Ce qui est encore pire au outil kolob ba maman batu innocente qui souffre na niveau ya S à cause ya violence alors que constitution et lobby que gouvernement congolais il faut alander là ba situation nyons ba violence nyons faite à la femme ba landela kayango na justice na biso ezali susu malamu te mutu moko mwana mwasi en plus azako se permettre ko finga ba mama bazali mikuse yango ba violaka ba na ba terme moso ezali malamu te ko prononcer yango awo esali soni makasi ba mama esebele ngai pe na yoka ki bazali blessé na koyoka mama yango moni na ese mingi bato balobaka lingala basepelaka na bango te ozomona bato balobaka lingala. Pourquoi? Parce que balobeli mususu ya lingala baza bato moko ndire bazalaka na éducation ya mabe biso tovandi na Kivu nga na vandi na Bukavu ba classe na nga pour la plupart ebele na humanité na sali na Bukavu na collège Alfajiri na internat na zalaki kuna na zaki pe na institut Kitumaini na Saint-Paul na Mbobero na Tanga kuna ba collègue na nga classe ba yebi na okotanga voir quelques combos ba mususu ba bunga bazali na ba pote un peu partout to solana ba misusu to akikuta na kaka na ba réseaux sociaux
oza komona bazalaki kolinga bakinwa te elobeli na bango mabe éducation na bango mabe à cause ya langage na bango mabe eza malamu te balangage wana ya koloba na kiyanke na koloba na ndenge ko ridiculiser na kofi l'injure facile libeko eboyi yango ezali condamnable na droit l'injure facile oza kofinga mutu ba propos injurieux ezali condamnable il faut mutu ndenge wana za la poursuivi na justice pour avoir tenu ba propos wana porte justice et sengere salm parce que là eza ko humilier et la femme congolaise il y a des modèles qui ne savent pas réfléchir. Baza baninga no basi. Ole ko s'apitoyer na bango. Oza ko seka bango. Basa mikuse baza kitoko te. Qui a dit ça? Oza na la constitution lobi yango article moko to verset. Non, ce sont des femmes qui souffrent. Il fallait qu'on compatit na violence au bango baza ko sibi. Ba mécanisme il faut salema. Pote sil, surtout dans le gouvernement. Nous avons tout un ministère. Non seulement genre famille et enfant, mais nous avons un magistère à justice. Oh, c'est l'Ikambwango, n'a pas organe nango est belé. Oh, il y a tout autour du ministère wana. Pour na la violence faite à la femme, si tout na niveau ya S, toza ko ba violence conjugale oyo et salamaka toza ko belangote. Wana eza dossier musus. Mais oyo eza ko salama na S, nos mamans sont violées chaque jour systématiquement. Na bato bazoya bazako piller mbok. Oh, si on vit dans l'autorité na biso, on va kolobakat, mais ils ne font rien. Et ça nous fait mal. Comment on est sous moutou à bouille. Maman, moi si. Mobilité, mais moi si. Pour na koloba makambo na ko régler problème na moutou na ye, oh, on a évité ba soigner poneni, s'attaque violemment avec des injures. Boy, na femme congolaise, si tu es, tu tolérer en côté. Merci Toko Minasuka émission. Un dernier mot par rapport à l'émission Lelo. Donc, na sepeli ne makas. Na sepeli makas, il faut participer à Mbala Liboso. Na PSA Masolo. Nouvelle tendance. Et effectivement, donc, Toko Banda ko intervenir. Et à chaque fois que vous avez besoin d'abisso. Donc, na sengi na bato ba abonné, ba s'abonner belé. Bande kon abisso akiv. Si chaîne nous joyi, muji abonné. Tout qu'on a manière mingi à pousser ma. Muji abonné. Mwe bote muko Goma, uko Bukavu, uko Shabunda, uko Uvira, uko Ngweshe, uko Walungu, uko Mbobero, uko Kale, uko Fizi, uko Masisi, uko Beni, Butembo. Chaîne yenu njoi. Yaye tout ça sa njoi. Tunapenda sasa na sisi tuseme tuko na maneno kusema. Muabone basi na mwe haiko mimi peke tutakuwa nasema na mwe muko na maneno ya kusema si chaîne ya kusema si njoi en toute liberté et avec démocratie njoi mtoto njoi mtoto wa kwenu. Merci beaucoup mtoto wenu njoi huyu accent sana kwa ndugu wote mtaji abonner na chaîne yetu mkoe na partager ma image ya kwetu voilà bambote ya batebele baza ko soutenir biso ba ko s'abonner massivement na chaîne biso pe. Oui, bon, partager ma vidéo. Nous ne sommes pas là pour nous s'attaquer à moto. Par contre, interpeller parce que PSA Masolo, la chaîne, il y a révolution. Révolution, il y a l'état d'esprit. C'est tout la Moussana Congo. Il va comprendre que non. C'est tout bagarré pour Namboka. Sinon, on a fait merci Nandeko Jijika. Où il s'est déplacé de loin pour participer à une émission. Comme une émission, tu peux merci na Rams Kabala, Wazana Sima Caméra. Merci na ba partenaire nanga de partout na autant ba kombote vous allez belé. Merci na ba oyanga ya kati quoi. Merci na grande na résistance. Mais un dernier mot, il y a 1 minute. Fallait pour pas. Est-ce que c'est vraiment betara concert na poto vraiment tant que mamoyo na malonga te. Est-ce que musique ezaka pour wembe la base pour wembe la teke nombo kezo kende ba tele pour pour mboka. Bon, il peut profiter d'un espace wana, au moni barti c'est baza na ma ba idée belé oza komona. Pour empêcher concert na moni ezali malamuté. Vous avez un grand artiste béninois, je crois, Chicken Jakafoli, boza komona biloko azako sal. C'est qu'il dénonce à travers Banzembo naye. Ezali makasi bakangelake ba frontière te. Donc Fali Ipupa peut aussi cause l'exemple ndenge wana. Na ba concert azako beta azali koyemba pote violence faite à la femme na S esil bitumba esil Congolais a hérité babien ya mboka nenge article 58 ya constitution de la République démocratique du Congo et lobby ba richesse nyonso Congo l'état azali na droit ko redistribuer yango na chaque Congolais ba artiste bazali ba porte étendard na message na bango kenda musika et ben fali peut le faire ba message za belé pour na ba Congolais oyoye
à travers concert na ye akoki ko transmettre na monde entier surtout na niveau ya France kuna ikosala loko moka malamu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Accent voilà. quoi. Munga kubariki sana. OK.